Ya solo ba Congolais ba wanganiye ya solo te ba Congolais ba yebite eloko nini oyo ezali komonisa biso pasi na kati ya mabele ekolo Kongo soki totali na kati ya mabota na biso soki totali na kati ya mabota na biso tokomona ke ya solo c'est comme si moto moko nano atikala komona même ka mwa songi ya lumière ya bomengo te ya solo te bato ebele na kati ya mabele ekolo Kongo bamonaka bomengo kaka ka mwa quelques minutes après eza susu ya ye te akwei akomi moto na mpasi mais solo te bomengo oyo eza na mabele ekolo Kongo ebanda kala na lelo ezali kokontinue mabele ya kolo Kongo ezali kolesa bato na bamboka ebele bakomi bariche bakomi bamilliardaire e biso moko babe na Kongo mpasi na mpasi kolela se kolela mpasi na biso esilaka te po ete ya solo ke tobunga mingi tobosana nzela na nzambe tobelaka nzambe bapaya nzambe bapaya solo pete apesa biso mokongo ayokelaka biso te soki yo okanisaka ayokelaka yo mituna yo moko komonaki kotala bien o me tobanda basiècle kobelela ba des siècles tobelelaka me litongo moko tozwaka te obele pasi na pasi nakanisi moko na moko pasi ya batata na biso bamama na biso ya bakoko na biso ebanda mbula totalaki eso totali bien ebanda kala ya solo te na ntango tozozanga bokebi na ntango toza koya teke ya solo esengeli tobelela nzambe oyo bankoko na biso babelelaki esika bozangi na biso yango wana matondo komboka bino na kombo ya nzambe na kombo ya Mvulusi Mbangu mamaki pamvita tobelelaka bakombo na bango po ete bango nde basalaki bayebaki bosolo ya bonkoko na biso bosolo ya nzambe oyo bango babelelaki bande koma na sobe ekolo Kongo tokoti na kati ya mojino actualité na biso mais poto banda actualité na biso lelo le 26 tobisaka bino ke de vous abonner na kati ya bachaîne na biso mibale lolaka ya Mvulusi Mbangu lolaka Mbangu Kongo bachaîne oyo epesaka bino information tokotaka na mojino information na biso po ete tolukaka toyeba po tokobima na esika oyo ndenge tokobima ngo te na bacomédie tokobima ngo na bamarche te bamarche pacifique te esolo ke tomarche mingi tobundi mingi tala ke tobanda kobunda banda kala bamingi bayebaka te ke bitumba oyo ebanda kala mais tokokoma na période moko boye kaka baoto tokobundisa bakoteli biso na kati ya diaspora na kati ya bisika nyonso tozali babaloli biso makasolo bakosi biso bakosaka biso mpona nini po ete tozangaka ce qu'on appelle la connaissance de savoir qui est qui soki ozangi connaissance ozangi de savoir mape otikali ignorant baignorant yango ya solo te bazali ebele na kati ya ngambo oyo ya bato oyo bakanisaki eke ya solo bakolidi babundelaki ekolo Kongo oyo basalaki bitumba pendant bamiso balobaka 37 ans miso balobaka 47 ans miso toyebaka te basala bitumba yango mbula boni mais mbula yango bitumba basalaki na kati na IDPS voilà na kati na IDPS toyokomona ke ya solo ezalaki bitumba ya solo te po ete soki tolandi na mosindo okotala bango nyonso ndire bazwa formation politique te bayebi mosindo ya politique yango te mais balobi ke babunda pendant 37 ans babandi kosala na 37 ans est-ce que babandi koenseigner bango politique ezali est-ce que bayebaki eloko nini binemi na biso baza banani nzoka te ezali kaka bescro na bescro babande de scro ndenge tolobaka totieli bino ka mwa extrême moko comme ça
bolandango tozana deux chaînes to comme ikolo ko sale fort to servi na deux chaînes yango to tia kapino boyo kango na musindo oyo nini ezali koleka na kati ya ile Sio otuna ba bindelo ba kufaki na après volcan la rekata ki moto ba yeko découvrir que on poto volcan wana ba découvrir ça oh là tozolo ba parti à lobby police en secret yango une fesse FIFA viva ba ta pesa ka bikolo wana bisa une fesse FIFA viva wachuna yaya na bisa ka bino tolobake de sozo la politique de la machine militant biloko wana bimika na époque ya Fatima yaya nazoe bisayo ba matel wana afanya oyo ba découvrir oyo balakisi balingere susu bayeponda na moto na chaleur wana pete bazwa yango bakauti sur place. Voilà, UDPS viva. Est-ce que vraiment bandeko na ngai botala nanu bagene mwana bagene oyo nyonso boza kotala est-ce que na mituna bango eza na banii to na mituna bango eza na nini est-ce que baza kotanga mpe na kombo ya UDPS viva donc c'est à dire que UDPS yango viva batangi yango lelo te ebanda kala donc voilà oyo baenseignant bango etikala na mituna bango yango wana makambo aza koloba soko tala ngo me bato baza koloba mituna bango loko ezali. Donc, vous avez compter sur le bango que vous espérez que lobby batabako bunde le Congo. Jamais baoti ko bunde la Congo parce que na kata mitu na bango elo bizarre. Botala mususu. Ayaka na monier toboka na chemise à carré l'air uta ko za la pêcheur na kami. Mais kabundu lokola ya ko mona biso ba yuma na e. Atie hydroquinone. Akomi pembe ko de kayo. Kabundu lokola komo alongola politique, pourquoi ça pas? En décision qui à partir d'aujourd'hui vit ceci na longoli fini. Les mêmes jours en sa déclaration, les mêmes jours pour nous s'auto-proclamer président. Voilà. Que des ignorants, parce qu'il y a un bango qui est distraire, ils perdent leur temps. Lobby va péter, avimbier lobby. Lobby a lobby, il est pèse viva. Lobby a bondi, c'est Kabound. Lobby a bondi, c'est Augustin Kabouya. Nous avons fait bateau bazako yeba teke. Il est pèse ezalaka bangote. Il est pèse mon colonel ezalaka Moïse Katumbi. Alors, pourquoi n'a-t-il binango pour ne savoir que baza un jeune homme des ignorants sans tête, sans cerveau, ils sont tous envoûtés dans l'ignorance. Donc c'est à dire que baso bossa na kutu ke makam tuza kolobake na kata ka sa eza kunginda. Na kata ka sa on pona bango so tune bia e bonga na kosarani. Bonga na kosani bonga talinga. Ce que zonginda la bango de ngidel bango mais il est viva. Et il dit que balbaki que non nga na retirer sinati parce que base na ngai baboya kiango na yoka kiango te yoka kiango. C'est solo que matondo mboka bino bandeko to kota na mosindo actualité to tiere bino pour la expliquer. Est-ce que bandeko bolanda malamu? Est-ce que Félix Tshilombo na Moïse Katumbi bazali ba concurrent? Question de Bochango. Est-ce que Moïse Katumbi na Tshilombo oyo bino boyebaki bazali parmi ba huit voleurs oyo bazali na kata Genève? Bazali parmi ba huit escrocs oyo bazali na kata Genève oyo basanganaki na autour ya banani ya ba multinationale Glencore esangisaki bango na stratégie que oui tozo monter une stratégie que chacun à son tour boke na tour na bino oyo asali après oyo boso baza na opposition ceux qui bosilisi et bokaboli oyo azwi part na ye après bokosalaka ndenge wana boyebi yango te bandeko na ngai boyebi yango to boyebi te je vous apprends Moïse Katumbi boyebi ke après pasi na yo pasi na nga oyo ebomisa Etienne Tshisekedi pasi na yo pasi na nga moto abandeko déranger pasi na yo pasi na nga ezalaki Etienne Tshisekedi. Alors ebomisa ye na pasi no pasi na nga il fallait tosala sauter nani Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshilombo bato wana misato bapesa na mbote pasi na nga esila te azokosa bino pasi na yo pasi na nga esila te bazokosa bino ndenge basa wana même lelo Vital Kamerhe aza na kati soki ya boloko lokuta donc na biso bino ke pasi no pasi na nga ezali
Vital Kamera kota wana parce que Félix mutakangisa ete Vital Kamera kota na boloko parce que Hippolyte Kanambe mutakangisa yepo abenoko wel na ye na place pour na 2023 azala qui est danger même pour na côté na ye na côté ya côté est ya Congo. Voilà bande ko passe no passe nanga les voleurs se sont mis d'accord sur les passe-passe audio qui sali que non tango mo yo et ça la kineke wana. Alors parce que mettre tous d'accord que oui ba okende ne lo kona avec le multinational de mon akibano oyo ba pesa qui place Félix akende et ba Fayulu il fallait bana ko jouer chez ya ko distraire ba congolais na le bela kibino na bela ki ba te belé ba congolais belé ko ba yeba kité le lo bandimela nga ba bi papa Salma lo banenganga Fayulu akenda wapi donc Fayulu azaki na katia match mais nzoka te fimbo ya kekele ya nguluski mbango frappaki fimbo ya kekele nguluski mbango frappaki alobi tika lokuta lamuka wana eza ya yote lamuka ezali ya Moïse Katumbi mais Moïse Katumbi ba tchaki na ba grand corps na ba multinational la grand corps ke na ndenge ni ke as basala ba che po so liko ba tcheka mbala moko Moïse Katumbi à la tête ba kongole la mona mabe ba sel ba che on dirait ba bobi na Moïse Katumbi mupandi ba pusi Fayulu liboso Fayulu ko bale après au PC Jean-Pierre Pemba après ainsi le second tambole kenda wa au moins ni tire ce bloc non et souvent parce que c'est que escroquerie oyo a préparé qui pour la vie la muka ezala ki équipe ko facilité musala oyo ba montaki na ba multinational ba soit qui bébé qui va créer qui la muka ezala ki base ya Moïse Katumbi pour être et facilité y pour objectif ezala ki même pas pousser que Chilombo mais objectif venait à sur les alliés Moïse Katumbi mais heureusement tout cela qui prétend de téléméler qui Moïse Katumbi comme il faut babane ko sentir ko banga surtout Moïse Katumbi directement et ko simbate il faut mettre chananu moto na bango mwana mboka d'après bango ningi bazo kansala mwana mboka na bango bataki Chilombo. Et voilà, aujourd'hui, Moïse Katumbi, comme à Sombaki IDPS, à soi qui a été gérant naïe, il y a IDPS nani Kaboum. Kaboum, gérant, il y a IDPS, oyo, bicho nyo soutoye bina stratégie bataki, il y a un moni Kaboum, apet à Katolo, aye biye. Alors, bandeko, bon, baza okanisa ke Moïse Katumbi na fait, baza betimi, botu nanga na gouvernement, na apesa meno bendis, botu na gouvernement, bambatu ya de l'autre côté, votre rassemblement, baza combien. De l'autre, donc, ce côté bien, Brad Bakia Katumbi, baza na kati, ya gouvernement wana. Oyo, Félix Chilombo ati, baza na kati, ba 5, sur le terrain, ba conseiller, na bana ola 6 ou 7, oyo, baza na kati, oyo, bata Moïse Katumbi ati na kati. Surtout l'année, ba PDG, ba nini, baza plein. Bandeko ba kosa bino te bino watu boza ba ignorant oyo boza na kata ide personne bozo kanisa ke Moïse Katumbi et Félix Chilombo baza ba ennemi lokuta baza ba ennemi te ba otira jamais ko za ba ennemi mais bazo sakana ndé na biso vous comprendre nga bazo sakana na biso voilà ide pes parti de corrompu bazo jouer carte ba traître o bazo ko trahir ma bele ko Congo parce que ba teka parti wana na tango ya passe na o passe nanga parce que muta supportaki ba soins médicaux ba biloko tout oyo ya Chilo ya Tshisekedi Etienne Tshisekedi ezalaki Moïse Katumbi na ndeko naye Katete Katoko ba jouer ba carte nyonso metango fete ke Tshisekedi abani ko balokela bango e peseke bango kanda voilà yango wana boyoka ke Tshisekedi ali a pau voilà bandeko nanga bana somme ko Congo wana ezalaki pona ko lonkola musabino na pongi o baza ko bundana no ke non Moïse Katumbi est étranger Moïse Katumbi ko sa présidence Moïse Katumbi va se préparer pour 2023 et ça l'importance mon côté bandeko nanga wana ezali ba carte ya mingere baza ko jouer ba multinational bazo jouer ba carte pour yo la la pongi na Moïse Katumbi na Félix Chilombo na Jean-Pierre Pemba na ba Fayulu wa Mozito tout ce monde staff wana bande de escrocs bango nyonso baza esika moko bazo bunda na cause moko po ba distraire biso bana nso mikolo Congo to landa bango te bato loyi donc biso to lobi élection na 2023 ikele vet e kozala kate to benga na bango nyonso ba se préparer bango nyonso ba multinational baza na sima na bango pour ba protéger ben terrain na bango bana besoin ben terrain na yo congolais te soko yo kinga malamu te basi na yo kanze ko sina 2023 parce que ce ba koso que Moïse Katumbi to ya kolongola ka Félix parce que ko sina lokuta
botala Moïse Katumbi entourage ne nani botala oyo ba nani Peter Pam o azoli nga balkanze Congo yede mota simi Moïse Katumbi avec le staff à bato na bango botala bona lycée bino moko so boza bata mayele na bato azoli na Félix na sima na bo bazoli na Moïse Katumbi na sima boko se trouver ba yolela penza ya solo bo bani ko te boniko yeba te boyeba te ba mbula boni boyeba te ba mbula boni bazo pesa ba conseil boniko yokate. Alors bande ko ngai bana some ko le Congo tokei wapi tokei na makambo nyonso eza ko lekana mabele ko le Congo to moni ba image moko ezali ko circuler na kati ya ba réseaux sociaux ba lobi ke oui ba trouver kisi moko ya mabokono oyo ya lokuta o ba bimisi na kati na mokili na kombo ya Dubas oyo ke ezali ko bunda na bokono wana mais bande ko ngai na ngo la image wana te pour na ko kota bilo ba katela biso ba chaîne bala mingi pour na sera pas remerciement na bino pour ba mingi to soba vina bango pour na makambo bokono wana na mangwele wana boyebi ya bakata chaîne mais bande ko ngai ba congolais mais tout na bino esalaka to esalaka te po boyoki ke moko na bino oyo azalaki na luozi tata wana babomaye likolo ya kisi oyo ya betelaki toloke azwaki kisi tolo bana lingala peta ya biso tata wana babomaye mwana na ye asala ba video epanzana to mwana ngo baza kolela famille de la titi tata wana kinda tata moko lisusu egobima alobi ye pas kisi pene ya solo amoni pe akanisi o azali boso ne wana baza bato to benga boto akeli boso alobela bango ki azwi kisi bokono ya kisi ba benga ngo Dubas ki ba bolole na biso ti suka wapi comment bato baza ko comprendre te soki bozwi kisi na bino so bomoni ke za kisi na bino mais bomba yango te bosala ngo na ndenge na bino oyo bosali boye papa wana pasi na epote ya beaucoup des ignorants kati na biso baza koyeba te bitumoto kobunda na bandani baza koyeba te ekozala malheur na ye na libota kana sel publicité malamu mais ekozala pasi na ye bon bo bayebi ye na kombo ya Constantin boluka moye boyebisa ye ke bakambo ozokota wana ozosala wana oyo ya biso mosusu alongwaki soki nini Madagascar oyo akenda Congo oyo azonga na Congo Félix babenga ye asuka bobisanga sika akenda oyo akenda alongwaki genome wana bamemela fute de jet privé akenda akoma wapi o maloba na ngai nganga ya solo mato voilà bande ko bana some kolo Congo Nkoko Nila Congo n'a pas dit son dernier mot. La colère continue kanda ezali ko continuer ya Nkoko na biso na kombo ya Nila Congo o baza ko benga Nirangongo kombo na ye Nila Congo kombo ya koko wana boyebi ke montagne wana po bo benga volcan wana mindele bele balobela ngo ke ezali liso na Nzambe esika wana bakosa bino te ezali kamomoka munene liso na Congo eza wana. Alors qu'est-ce qui se passe lelo bande ko na biso mingi baza ko yoka déjà kuna tout ça tout wana ezoko gonfle ba sentir ezako ningisa esukite albina no dernier mot na été to moni ba dégâts et bali ko continuer ba habitant ya Goma lelo ba komi ko baza ko banga fu ba ebina no kenon et le bina no mona wa sukate donc esili na noté makambo ya volcan oyo etombo kaki donc voilà bande ko nga bana so mikolo Congo na kanisi volcan wana ezoloba mi bankoko na biso wana eza baza koloba mingi po oyo ezali kuwana kana bomoni yango na film photo to tieli bino wana volcan wana eza kotomboka ebani kosala po babenga séisme kombo ningisa tremblement de terre ebani kosala badiga na bakwe nyonso parce que objectif ya volcan wana oyo bandi mbala oyo na kanti bakebele bakoyoka yango na mikolo ezali koya. Alors eloko ezo kolekana mabele kolo Congo bande kebele baza koyeba ngo te tala ndenge nini volcan wana ezali kotomboka po ete batindeli biso ba image ekeiti na kati ya mai na kati ya lac Kivu volcan etomboki na kati ya lac Kivu esuki wana kotomboka kati ya lac Kivu te ebani kosala badega à gauche à droite. Donc wana boza komona kanda ya Nkoko Nila Congo
nila nkongo akoti ti na kati na mai abandi kosala badega wana bozo komona wana na peme na mai et de l'autre côté ya Rwanda na côté ya Rwanda babandi kobanga déjà que oui batumbola ki Congo bankoko ya Congo bateli bankoko ya Congo batelemi voilà bande ko na biso on a kanisi bo bayoka kike bato bakufaki to pesa ki bilan baleleki na 20 personnes mais bakomi 37 personnes oyo bakufi déjà et plus de 3000 habitations détruites bandaku ekuve plus de 3000 nirango koko na biso ni la Congo apanzi bandako wana nyonso po ete désordre ezali mingi bakote wana tokoye bango bien na mushindo pote ololo koko nirango azali kosenga ke ba donc koko nirango volcan koko nirango azali ko demander à tous les Banyarwanda de quitter le Congo d'urgence. Alors ceux qui yoki c'est bien oyo tza maloba nzambe alobi ke bo quitter le Congo d'urgence. Ce qui tout ce qui se passe là ba scénario wana sili na noté parce que koko wana assisi na noté alors ba bani ko sentir que ba dégâts ezali ko ya lisusu encore makasi. Alors ba dégâts wana ezali ko ya makasi e bani ko ningisa ba ndaku e bani ko kwesa ba ndaku immeuble moko ya 3 niveaux et quoi esali ba dégâts ya ko sakana te batindeli biso image yango botala image. Sauvegarder, pas encore sauver partout. Voilà, tremblement Sami, immeuble Moko à 3 niveaux, écroulé. Alors, Batou Basali, en débandade, na Katia, Goma, tous les alentours, va sentir que tremblement de terre, Ezali Makasi, voilà, Kokonirangongo, accueilli à l'équipe espace, Kanda ya Kokonirangongo et l'équipe, et Kotiwa Pekoti na Kati, et ben, on même aéroport, ya Bukavu, Oeba Fongolaki, et lobby bakangi encore de nouveau bakangi aéroport ya Bukavu. Donc voilà bon montre une image que Nkoko Nirangongo azali ya kutomboka ya kusakana te. Alors na kati ya image wana na koto boza komona wana ba tomoni que soutien et salami na niveau nyonso na niveau international ba bali ko sala soutien ke ba ya ko sunga ba congolais oyo baza frapper pour na lave oyo ya volcan Koko Nila Congo. Alors, là, nous allons attirer l'attention de tous les Congolais. Les Bénin Congo. Bokebi, Olanda biso bien. Awa toga na alerte. So Olanda biso, oko sauver vie na yo, oko sauver bande kona yo, o nyonso batika na kati na koka. Alerte ye na ngoto yo kike, ba ton e bani ko pesama, ba sac e beli ya ba loso, ba nini, au Japon atinu so 7000 tonnes. 7 tonnes sur 7 tonnes, il y a sac, il y a l'osso, oyo, et puis il y a nous qu'importe le stock, et ça la quantité, ça le le côté, mais le plus important, toujours que tu dois tirer attention sur les dons. Parce que sous na kati na mokili, oyo, va profiter kana malheur, ya ba alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Toujours quoi alerter bino, bande qu'on a biso, bokeba na ba don. Arrêtez de suivre ces dons-là. Ces gens, oyo ba mitemo mabe ba dongolo miso ba lukaka ke ko terminer ba be na Congo tango ekoki poete ba koti sa ba dona bango empoisonné. Auto dénoncer ki mbaleleki o sauver ki ba vie à quelques-uns parmi nous ba don empoisonné ba loso ba sangu ba miliki ba tout ba boîte de conserve empoisonné bokeba Ezui Sunzela, bazako kotsango poia, na sima pasi bo se précipiter, bo mabi. Bandeko, bokeba. Alors, bokeba. Soki bolandi kaka ke non, ba eko sikwe biso po tozana pasi tozana volcan, bokeba ne loko wana. Parce que biloko nyonso bazako sala wana, ba ko pesa biloko ya popola. Donc, ndenge balinga ba pesa bino déjà boye bino moko
po ete baboma biso. Alors comme bamoni ke tozwi toresiste na eloko wana e sikoyo nakanisi bakoya sikoyo na nsima nango mpo boza na mpasi baprofite bapesa bino biloko oyo ya mabe po ete eboma bino mikolo ekolanda. Donc bokebi na oyo nyonso azali koyoka biso akebisa bandeko nyonso oyo baza na surplace na bele ekolo Congo ke bokeba kozwa bizwa te po ete biloko wana nyonso ezali mingi empoisonné ekosala bino mabe mpona basante na bino. Voilà comme tozwi wana bandeko bota oyo wana image na kati ya Bukavu montagne eza kokweya tremblement de terre ezali kosala wana na kati ya Bukavu. Wana esalami lelo na kati ya Bukavu, montagne ezali kosila eza kokweya bato bazali kolela. Voilà bandeko na ngai ya solo te toyaka wana poto ko informer bino mai mazali koleka. Alors na cadre kaka ya information ya makambo ya volcan oyo eza kotomboka, volcan eleki elongwe na Congo bandeko bolanda et traverser et ke ko attaquer ba voisin na biso o ba botola bazwa Gizeni ezali mabele oyo mabele koloko ekambo kokamwa Gizeni lelo botala image ke na kati ya Gizeni eza na kati ya bakuswa ngo koma na kati ya Rwanda ekoma na Rwanda et na frontière ki mboka Congo mais lelo na tozoloba na kati ya Gizeni nzela ekatani Gizeni na Kigali ezali divisé nzela ebukani nyonso koko ni Congo ni la Congo a frappé Bango, a frappé Kigali. Voilà donc nzela na kati ya Kigali na Gizeni coupé. Donc Gizeni na nini séparé baza eza yako kamwana. Voilà eza koya nginda po ete bankoko na biso batomboki bakolakisa banani bakolakisa bana Rwanda ke ya solo mboka wana Gizeni ezalaki mboka ya Congo mais bozwa kango ndenge nini. Voilà ebani ko beta bango film. Alors balobela ki biso toyokaki sango état de siège oyo Chilombo mokili mobimba et soutenir état de siège. Tolobela ki binoke comment c'est possible que état de siège ba oyo bazalaki lobi ba commanditaire ba oyo bazalaki ba financier il y a ba chef de guerre bango nyonso lelo derrière l'état de siège. Qu'est-ce que se cache là derrière? Ba agenda caché parce que bo ba financer minduki bo ba continuer ko financer minduki ko livrer minduki na mabele kolo Congo lelo balobi oui nous sommes tous d'accord avec l'état de siège. Chilombo bravo, on te soutient avec l'état de siège. Mais ça que binoke ok ba et bani ko sentir mo fait et puis to bakike et loko mo ko simbate parce que Chilombo dans la tête il y a rien. C'est pas lui qui décide mais c'est le sous. État de siège est salini. Bande de Kobola. Na kati état de siège on va promettre que biso qui est kosala kokamwa lelo depuis avant-hier toyoki ke batide biso image ke botala oyo ezali koleka na kati ya mabele ekolo Congo esika ba décréter état de siège. État de siège yango pona banani tozo kokamwa. O wana bozali komona ezali ba soldats armés ougandaises. Armée ougandaise sur le sol du Congo. Na kati ya mabele ekolo Congo armée ougandaise écoute. Armée ougandaise wana l'état de siège ezosala nini na mabele ekolo Congo. Voilà comme Sabino qui a solo, nous avons affaire avec un Mutu. Mutoyo azok kansakazo le kabiso na mayele nzoka te ye moko azok le finisa. Otala ba soldat, ba militaire ougandais na mabele ekolo Congo na kata territoire ba décréter état de siège. Et état de siège, qu'est-ce que l'armée ougandaise est en train de faire na mabele ekolo Congo? Bandeko bazana Chilombo botunela biso question wana ba soda oyo
Pardon, cela dit, ne m'appelez pour le Congo. En ce moment, vous avez décrété l'état de siège. Alors, ça y a passé, les militaires ougandais sont là dans le territoire de le Congo, l'état de siège, Chilombo a décrété, ils ont passé, pas seulement Congo, mais toujours qu'il y a une information, il même pays il y a Afrique, Chilombo a joué comme représentant, il y a Union africaine. Voilà, comme l'état de siège est là, malheureusement, sous l'état de siège, les faux ADF que nous savons que sont des gens recrutés par la MONUSCO tuent toujours. 27 civils tués dans la nuit du mardi à mercredi. Quand tu te mercredi, donc na lui ya lobby na lelo na tongo na katiwana bafo na donc ba boma ki bato mais makambo ya ko boma bato wana na kati ya Beni ezalaki na moyi bandaki na moyi na 19h mais l'information na bango o ya MONUSCO lobby dans la nuit mais bande ko lobby so lobby que c'était à 19h l'information tout suit ezalaki na 19h na 19h ba ADF ba faux ADF otobenga ba soda MONUSCO ba passer en action avec les ADF ba bomi 27 personnes na kati ya Beni. Alors tolingi to yeba les états de siège au Chilombo azali ko prôner mi colonio sali koloba mais to kanse ke ko arrêter on croyait qu'il aussi là mais les gens bazo ko kufa bazo connaître chiko boma na kati ya Beni et ba image bande ko batile le biso na kanesi boko talango donc ba crime leki na 19h na 19h ba ke ko boma bato et état de siège ezali wapi oyo ba prometaki bino na Chilombo eza wapi voilà eza passe na mawa ko mona ke bande ko na biso baza ko kufa et Chilombo so sala ba fantir voilà bande ko to do bela bino nyonso biso nyonso to telema po ete to butana bele ko Congo to kota na ba sentiment makaba lo kutate oyo Chilombo to promettre biso eloko moko malunga e ko sala maka jamais et voilà le voilà bande ko nga bande ko tini biso il paraît que à promettre bande ko kuna bala comme balbi que non le président vient enfin de promettre qu'il va enlever le volcan dans la ville de Goma. Akelo chango api balbi paraît que ako no chango na Mbujimai. Alobi azana mawa mingi ya bato a Goma, Chilombo alobi a préféré longola volcan na kati ya Goma a promettre déjà ba Goma tracien na kati ba benga comme ça, a longola montagne wana na kati ya Goma, a memango na kati na Mbujimai po kuna bata Mbujimai bana bango azana posta na bango te a éliminer bango na kati ya Mbujimai. Voilà promesse oyo Chilombo ya suka a ko pesa na wapi tala promesse tango batinde de bisango ke Chilombo azaki na réunion moko boya promettre ke akolongola volcan oyo eza na kati ya nani na kati ya Goma amemango na kati ya Mbujimai. Voilà eza ya grave. Voilà bande ko nga bana somi ekolo Congo na kanisi na tango to beta kambela bande ko na biso sengela kake moko na biso ameka koyeba nini ndenge ntoko bundra bitumba o bitumbo yo etali ngai etali yote metali biso nyonso. Voilà oyo badega oyo na kati ya Gisenyi na kati ya Rwanda badega oyo volcan ebandi kosala kuna mai boesidengai video ningi batideli yango so katana baloli ekokima kaka na poso mosusu boye batafika bafilmaka bape. Donc voilà ba image wana ndenge basubloka bate kosala rotation ba image. Donc voilà ezala kaka ndenge wana so te image boyikili. Donc voilà petit bino yango oyo badega oyo volcan na koko nira Congo azali kosala de l'autre côté na kati ya Rwanda. Na kati ya Rwanda bato babandi déjà na kati ya Rwanda bato déjà bali ko sentir déjà que ebali ko guide na bango o ba image o ezali télévision
na bango ya Kigali moto et publier ba image que baza en danger. Voilà. Voilà. Ba image la ka bino ya mai, voilà, ba lakisa ngo wala pe na mboka na bango. Voilà les dégâts oyo boza komona wana oyo nkoko azali kotomboka na kati ya Kigali bazali kotremble baza koyeba te réaction nini oyo nkoko na biso aza kokana kopusa bango kuna na kati na Kigali tokoyoka ngo mikolo ezali koya. Voilà bandeko na ngai bana somi ekolo Kongo ya solo ketono bakawana oyo maso bazali koleka na bele ekolo Kongo biso moko babe na Congo to salango prudent tokende nanu na niveau politique eloko nini ezali koya o ezali kobombama na kati ya Afrika ba Uganda ba Burundi batomboki na ba Rwandais batomboki ba Rwandais balobi ke ba Rwandais basaka na bango te lokuta na bango ezali kala bayebi ke ndenge ba Rwandais bakosaka. Qui emprisonne les femmes et les enfants à longueur de la journée. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce pays-là. Donc à sa place. Donc en ce qui nous concerne, c'est un pays qui sont victimes d'un génocide présumé. Et maintenant, sont un pays responsable présumé de notre génocide commis dans la région RDC, qui a emporté plus de 6 millions de personnes. Donc ce n'est pas une bonne référence pour les droits de l'homme. Maintenant, revenant sur le président de la commission, très rapidement, vous m'avez mal cité. J'ai dit que le Burundi se réserve le droit souverain de vous traduire devant la justice pour diffamation. Vous avez oublié d'ajouter pour tentative de déstabilisation du Burundi et vous comptons le faire, c'est votre droit. Deuxièmement, je voudrais très rapidement vous rappeler, monsieur le président de la commission, que vous avez en face de vous un public averti, un public intelligent, qui ne peut pas avaler tout ce que vous rapportez ici, qui ne peut pas avaler un rapport indigeste politiquement motivé comme celui-ci. Les déclarations des distingués représentants. Voilà, mes chers amis, si le petit Burundi aujourd'hui réagit par rapport au Rwanda, ils n'ont pas peur de ce Rwanda. Comment un grand éléphant a peur du moustique? Aujourd'hui, éléphant à genoux devant moustique. Moustique wana azoko sala bi palais, azoko soit éléphant, nzokate éléphant opé, na kati éléphant wana na kati mutuna, mutu éléphant, nzokate zana ba kati ba nyi, bacha na kati nyi na kati éléphant wana nani mutu tête. Oyo azana na kati azoko kamba mabele ekolo Congo, nzokate azosala kaka salité te bosoto te kaka na mabele ekolo Congo ya solo ke tobani ko yoka peke ba voisin na biso ba pays ebele babali kolela ba diaspora ya ba mboka ebele babali kolela ke ya solo nous avons un sérieux problème na kanisi na lobaka tout le temps ko ba nganga. C'est maintenant que les autres Africains commencent à comprendre qu'il y a un problème très sérieux avec Tshilombo. Quand on leur disait qu'attention, Tshilombo. Président en exercice de l'Union africaine s'est précipité dans une déclaration qui a été aussitôt publiée sur le Figaro. Il y a 4 heures de temps, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a appris avec consternation l'arrestation au Mali du président de la transition Bandao et de son premier ministre Mokhtar Ouane par des militaires. Le président en exercice de l'Union africaine, je cite,
exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées et condamne fermement toute action visant à déstabiliser le Mali. Il appelle également tous les acteurs de la transition politique malienne à la retenue ainsi qu'au respect de la Constitution. Hein, Seigneur Tshisekedi, est-ce que M. Tshisekedi connaît la honte? Bon, M. Tshisekedi, on va commencer par le premier point. Vous avez appris l'arrestation de M. Bandao et M. Mokhtar par des militaires au Mali. C'est ce que vous avez appris, M. Tshisekedi. Voici la réponse d'un intellectuel africain. Mais quels sont ceux qui avaient installé Bandao et Mokhtar au pouvoir? Je recommence. Ceux qui les ont arrêtés là, est-ce qu'ils sont différents de ceux qui les avaient installés? Comme ils ne sont pas différents de ceux qui les avaient installés, votre problème c'est quoi? Ce sont ceux qui les avaient installés au pouvoir qui sont allés les prendre. Pour leur dire que de la même façon qu'on vous a mis là, c'est de la même façon qu'on peut vous enlever. Parce que ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. On continue. Monsieur Tshisekedi exige la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées. Monsieur Tshisekedi, vous allez les libérer immédiatement comment? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer un détachement de l'armée congolaise à Bamako pour les libérer? Est-ce que vous allez envoyer l'armée congolaise avec des parachutistes qui vont sauter sur Kati pour récupérer M. Bandao et M. Ouad? C'est ce que vous allez faire? Quand Ibeka a été amené au même endroit, vous avez envoyé qui? Vous avez fait quoi? Pour que vous pensiez que vous allez effrayer les Maliens avec ça. Qui peut venir au Mali là? Donc je recommence. Est-ce que même l'armée française peut s'aventurer actuellement à Bamako? Avec une certitude tranquille. Vous ne pouvez rien faire. Tshisekedi, vous ne pouvez rien faire. D'abord, vous ne pouvez pas envoyer l'armée congolaise. Deuxièmement, il n'y a pas de détachement de l'Union africaine, de l'armée de l'Union africaine qui va mettre les pieds au Mali. Troisièmement, les mêmes qui avaient amené Ibeka à Katila, vous n'avez rien fait. Ce sont les mêmes qui ont pris Bandao et puis Wan pour les amener à Kati. Et vous n'avez rien fait. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est vous demandez leur libération immédiate, etc. En application apparemment de la charte de l'Union africaine. C'est ça? Mais il y a un problème, M. Tshisekedi. Qu'avez-vous dit? Quand il y a eu un coup d'État barbare, dynastique au Tchad, qu'est-ce que vous avez dit? N'est-ce pas votre même Union africaine, M. Tshisekedi, qui a refusé de sanctionner le coup d'État de Mahamat Kaka Déby, qui a remis Mahamat Kaka Déby qui s'est autoproclamé président de la République? N'est-ce pas votre parrain, votre nouveau parrain, Tshisekedi, Emmanuel Macron, le petit Napoléon, qui est venu du 22 au 23 avril défier le peuple tchadien pour installer, introniser Kaka Déby, mettre en place la dynastie des Déby du Tchad? Vous n'étiez pas là, à ses côtés, pour le faire. Tshisekedi Félix, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, est-ce que vous vous rendez compte que maintenant vous êtes devenu pour les Africains un parfait vaurien? Je recommence. Parce que l'Afrique se sait trahie par vous. Ouais. Félix Tshisekedi. Franchement. J'espère que vous recevrez ce direct. L'Afrique des libertés, qui a vu ce que vous avez fait en N'Djamena, vous considère comme un traître à la cause des libertés des peuples africains, un traître à la démocratie, un traître à l'état de droit, un traître à l'Afrique. L'Afrique des libertés constate que désormais, vous, Tshisekedi, c'est vous qui servez d'aide réponse, de répondeur de service à Emmanuel Macron sur les incohérences de sa politique africaine. Vous venez à Paris, vous faites une conférence de presse avec Macron, et chaque fois qu'on pose à Macron une question qui est difficile, Macron vous refile la question pour que vous répondiez à sa place. Et c'est vous qui êtes chargé d'expliquer à la presse française, à l'opinion française, les incohérences de la politique de Macron au Tchad. C'est une honte. J'ai honte. C'est la honte. Tulombo, Azok Sabiso So. Franchement, mes chers amis, oyo nanu na bisa binoke otoko vivre na oyo Congo otoko vivre na Chilombo et kozala humiliant. Ok, moto nyonso akolobake les Congolais tobongo banga bango ntoko nete baza ba idiot. Toza ba idiot bazo finga biso déjà de partout que nous sommes des idiots. Lobi to mona ki malien moko abima ki vidéo finga Chilombo. Donc, et l'ongwe na kati ya Congo est comme suko na mokili mobimba. Et surtout, tel même les Belges.
bazo ko insulter chulo do mo donc so ba moko buri moko nan bazo na mokilo ko la chino ba français ba donc na coulisse bazo finge bon no azo ko aider bango pour faciliter bango mais bazo ko seka bazo ko vraiment ceux qui ba africains nous va ko la moto ndé na kalisi de to so africain comme na ngwa biso do mo chake l'exemple oyo chulo bazo ko sala vis-à-vis na Paul na ni na Kagame kufa sosi na ba Rwandais. Donc bazo ko mo vraiment que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Nous sommes humiliés. En tout cas, il y a un Chulombo, il y a un Félix Chulombo qui est passé là. Déjà, l'armée de Koloba, au Congo, il n'y a pas l'armée. Nous n'avons pas l'armée. L'armée du Congo, c'est l'armée de Tutsi. Et quand ils vont leur apprendre que non, la phare de Seboyo Kakawana, ça ne nous appartient pas, c'est l'armée de Tutsi. Les Rwandais au Congo. Donc, en tout cas, il a sonné. Voilà, Chilombo. Na évité, nous savons bien que Ekozala, Somo, Soni, na mikolo, c'est-à-dire qu'on va mbouler ça, que Batebele va retenir Moutouna, c'est pour le oui, c'est vrai que Tozalaki Wana, c'est vrai que Ngaï, Nazalaki, Kassayen, pour tout le monde, les Kassayen, bangomo Bakassayen, bah, un problème très sérieux. Oh, Chilombo, Moko. Amemeli Bakassayen et voilà les lots tout ça koye baté toko kende wapi bande ko baza ko kanisa ke chilo le alobakake azali quelqu'un oyo asambela kana ita yebe le côté pour être dans kanisa koye vino moko na so ki image moko pe na hotel vino ngo bomona Félix Payé kodina franc-maçonnerie na choati lingi pouvoir ozwango na ndenge oyo ye wana coach ndia ko mabino bien zoseka tamuto zoseka après il va de coronavirus awa ko fa ensemble kama magicien sur bando. Voilà, Félix était là à côté de la katina dans ba kati biloko wana et voilà azo sala oyo nyonso bazo tinde asa na Emmanuel Macron asa na li éviter que non lobbying et que ça sonne pona bana na ye au passage wana oyo aza ko leka wana et que ça sonne mikoleza ko yake ya solo batu ba ko sukotala na miso teke we chilo momoto asambwisaki bango vraiment pasi na mawa na kanisi boyo kiango alors na kanisi tozali na papa mafolo na kanisi na biti tango ezali nanu akoti nanu te na niyo c'est pas mon frère ko benga ou bande ko nyoso bomoni ke boko intervenir na kanisi tango ekoki ko boko benga o alingi koloba quelque chose akoko benga po ete a passer et aloba o nyoso azana ngo comme commentaire. Voilà bande ko na biso to bella ka mikolo nyoso to yika kampi ko na musatsa ko sala po ete ba ko na biso ba ko permettre te ke chilo mo penda akanga azo pays wana apesa ngwa sedango na penso ayo kasoni kala te bokoyo pesa nga raison que chilombo ayo kasoni na oyo manso azali ko sala comme complot pour être nuire mabele ekolo Congo na kanisi bandeko voilà tozoloba oyo nyonso alingi abenga po mama mo abenga ki liboso alinga ko intervenir alors mama soko ko benga to na deux lignes ya téléphone to na ba numéro mi bala téléphone na kanisi beaucoup ko benga le numéro sur balé ya téléphone tezawa. Voilà, papa mafolo lo sako ombokayo maloba ombokayo lo sako papa sayala zami mpungu apa mula busala na pecho lo sako na ba mama Kongo nyonso bande ko bena Kongo bozailongo ingeta ya solo papa sayala kaka ndenge tozoloba ndenge tozosala mosala ezo komimoni satala chikoyo ezwi dimension ya Afrique, c'est-à-dire bandeko na biso ya libanda babandi kolobela biso Chilombo mena koloba makambo mibale bamama na yo moko papa Sahela c'est vrai tozoloba mais tolata soni wana te tozongisa soni na ba oyo ba Emmanuel Macron ba Angela Merkel ba oyo nyonso batiaka ye mpo baprofite malamu soni wana ezongela bango parce que Congolais ou bien na Congo balingaka ye te balingaki mpe baélection wana te biso tolata soni wana te wana ya liboso
Yami Balé, c'est vrai, comme Sony. Parce que, Mboka Oya Biso, ezali Mboka Oyo, Mokili Mobimba Bazo Kotala. Siko Bazo Kotala, nani Azoko Kamba Mboka. Eloko Moko Ekufa, Obozo Kodenga, Kilombo. Tozo Yebate, oh non, soit donc ça la publicité. Ah, toute autorité vient de Dieu. Chers amis, il y a d'autres forces. Ce n'est pas nécessairement Dieu. Il y a d'autres lois. Oh, et Talinzambi te pour Mutakumawana. Ota la loi ya franc-maçonnerie. Voilà pourquoi que toute autorité vient de Dieu. To laxi bango pas ma follow. Tout le laxango. To laxango nenga do kota. To laxi bango. Voilà. Ande kotola biso toza la fière. Que ba on va tiaka ye. Lobi ba kotia maboko na moto. Oso ba bano mwana ba koko milimo ba koko na biso ba lotela. Koko ni la Congo à la Kisi. Koko mabele parce que en sangani mabele na moto, c'est la même chose à Télémi. Alors, biso tozo kebele kaka alignement oyo onzongisa makani systématique. Moto moko akomema biso na soi-disant dialogue moko azalité. Azalité, ba politicien nyonso basi basila. Eloko ezali awa, watolendo nzambe mpongo, mpulusi kimbango ayebi. Azomema biso wapi. Enani, akotela biso po totelama. Tumitungisa te, me totia bokasi na biso nyonso, na kobelela bakoko, tozokende. Tumitungisa mingi te, bamama botika kolela. Botika kolela mabele wana eza ya biso, eza ya bino, eza bakoko na biso. Batika manduki soki baza na posa ya kozwa mabele wana, batika manduki. Alors, biso nde, nyonso papa sayela zokoloba, ezali nde wana, me na kotinda message, na bandeko na biso bakasaya, batima mabele te, bakotia maboko na motu lobi, bakozanga esika, bisika, bitumba nde yango oyo, batela mama bunda, babundela mabele batima te. Activité, parce que ceux qui m'ont dit que l'homme va vous aller ici. Oui, les castagnets, voilà. Parce que l'Équateur, on a total les balais, et ça moi passe. Mais minimum, on a katana, on pas comment. Aïe, ma bien que on a fait ma bazana, pour ça, il y a l'espace là-bas. Alors, on a des gros, il y a Kassai. Otelama dobunda ozali elongo motima lisusu te motema na biloko oyo parce que bato oyo il profite toujours na bamalere ya bato bacreye situation moko mabe ntango bazoboma biso na bamarché e desoya te. Alors ntango omoni volcan eye abandi kosala bamemela biso basaki nyonso atoa boboya malamu tokufa nzala tosala bitumba na bango poza na tina na bango te pasi na biso ebani lelo te babanda biso pasi banda kala me sikoyo efo totala liso nsima te bandeko toyebisa bandeko nyonso bisika bazali biso bakasaye totelama tokima lisusu te tobundela babele papa sayela nayaki na mwa moke parce que na mwa etango osalaki nazalaki un peu décalé nayaka mpona kopesa mwa conseil na bakasaye batima te. Merci. Batima te parce que bayoka ndenge nini bavanda basala bilanga balia mbala olie batima babanda mosala soki kala bazalaka kosala te mpo na jama siko bayeba bieka badongela mabele balona babasala na koma bakoko onosekembango mama kipa vita na toiso maloba engeta matondo papa mafolo ya solo ingeta papa mafolo matondo mingi bandeko tobisa bino de s'abonner massivement na chaîne na biso tobelela kaki ya solo ezali chaîne oyo bokoyoka te analyse po tosatope information topesaka bino boyoka ngo na chaîne mosusu jamais
ba chaîne musuza ba jalelo na bango oya oyo ezali chaîne oyo kimbangu nzambe ya mpungu tulendo tobelaka nzapa nzako bakongo mongali mvili mukulu mungu baba mungu milele nzambi kaongo kalunga nzambe bakoko na so babelelaki yenda sunga ke chaîne oyo eza chaîne na ye donc tosenga bino bo soutenir chaîne na bino bo bosa na te topesi bino matondo n'oubliez pas bo s'abonner na chaîne na bino o bozolanda biso vous abonner te s'abonner au perdre bakosengo 1 euro te $2 te po te oza abonné kuna abonné balike na mito kosaka nango poposa botiaka balike na bino bachaîne nyonso mibale bosabone mpe na bachaîne nyonso mibale po ete soki babeti biso kuna toke kote mosusu mvulu asalaki lelo tozala na nyonso mibale soki bakati kote toke kote mosusu boluka nga te lobi ke non apapasala tozomona esu te tobisi bino tozoloba okoti na youtube bachaîne ezali mibale na kati ya youtube TV Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu na TV Lolaka Kimbangu Congo. 2 chaînes. Na Odyssée ezali pe TV Kimbangu. Alors, boza wana erango déjà matondo mingi na mama Dinkela Lemba yaza abonné na deux côtés tozotala ki azali wana attentive azali kolanda biso na bokebi nyonso. Donc akorate le côté ndeko Léontin Zambu na moni pazali Maître lo parle ça que paina yo ya solo to moni ndeko Jérémie NK azali wana king les Bavarois azali na biso wana matonde fana yo tozo senga na moni pe na ndeko Gabriel non Derek Gabriel azali na biso pe aza abonné na ba cherche balé bandeko ba mama abenga ki biso na moyi pona ameka kota commentaire na ye à propos ba makambo ezali koleka na kati ya mabele na biso na bandeko na biso ba kasaya bandeko na biso kasaya lelo toko pesa mama kamwa na yutu soki mama azali wana mama mami na kanisi azali akota intervenir pour être na kanisa quelques conseils ya ko pesa bandeko na mama follow vraiment tondo mingi na réaction na yo ke bandeko na biso bokimate bandeko na biso kasaya s'il vous plaît vous zélate ke bandeko na bino baza na pouvoir baza bandeko na bino tout o baza na pouvoir za fo kasaya o ba esengeli ba lobela bino bo songa bo vanda na mboka za fo ba kasaya bino ba frère ba kasaya bo tele mabokimate to bundela mabele koloko so bokimi eza faiblesse lobi bokozanga mabele mama mami lo sake pa na yo na kanisi na moyi olandaki biso na bokebi nyonso maloba omboka yo conseil no ko pesa na ndeko na biso o bazo kima kasai. Merci Sahel matondo mingi na bandeko na biso nyonso bakoti na bango bazolanda biso matondo papa Sahel conseil na ko pesa bandeko na biso ezali boye bandeko na biso ifo boyoka biso ifo bolanda biso mboka ya Kongo eza ya biso mboka bino bozo bokima eza ya bino tango bino bozo bokima bozo kende ofanda wapenda yango akoyamba bino bozo tikela batuti mapele na bino bino bozo kende ofanda pa papaye bozo abofana na kati ya kushima mutu moko akosimba bino azate bondi maboko fana nzala me bozo na mapele na bino bozo kende kuna na Lubumbashi to boite Lubumbashi eza Kongo siko bato baza na pouvoir eza batuti batuti wana siko basali bazosala baje bakangaka bino bakasaye bazotika bino po bayeba ke lokola ndeko oyo bazobenga ndeko na bino aza na pouvoir yango bazotika bakasaye bazokanga biso bakatange babakosala biso mabe yango wana tokopesa bino conseil boye bofanda na kati ya mbujima bobanga te bondima bokufa na nzala na mapele na bino moko bandeko na biso baza na kati ya Lubumbashi oyo bazoya baza bandeko na bino bolanda basoda wana te na kati ya Kongo toza na arme moko ezaki ya bakongolais bao nyonso bozomona basoda wana baza batuti baye wana mpo bakotisa mobulu kati na biso nsima baprofite baloba o bakongolais bango na bango bazokuta biso bakongolais banda Kongo ebanda ti lelo tobundaka na biso te batuti nde baye na mapele na biso babandi kokata biso na machete babandi koviole biso na mboka na biso toyebi koviole motu te biso bakongolais toyebi koyamba motu toyebi bolingo toyebi ndokomikonaka batuti baza banyama toyambaki bango tokanisi ke baza bato tala lelo oyo bango bakaka biso oyo batuti basali biso lelo oyebaka bomata bokita bokofuta yango kati afani lelo azozwa mbongo azokebisa mwana ye basala kopo na bango balia mbongo basi baboma Tshisekedi na ye na mwana na ye bazwa pouvoir epa batuti ye abengaka okopo na bango mata abengaka eza kopo na ye basala na mwana na ye
moko te ozala bato ya IDPS baza na misala te na bango ya poto oza na misala te ndeko na bango banda kolobela molobi biso tobundaki mpona IDPS tozalaka na mosala moko te kilo bazosala mosala mabe ana beto bakasai joka tulanga na vitu mokati mwa kana lodi kilo mkia mwane to kilo mwane mpenda matubashuka chisikili babo kupata pikana kabeli kana shuka ina mwana invite tukana mokati mwe kana lodi parti ya ile resto no longa na iba jitu ngata Kongo kekan ditala la mokati mwa jitu ngate pinga janyo ye nukunyima ngonga na invite nufinga jitu mokati mwe tusoma ni ditala la kwa katu mama ya kugama na vile to neno bana bete ba mujuma na kunyema neno what's boy nuka nwanza wewe wa mukisha na kudekela mujuma ichana na de kwa jema tu tukata mujuma aka pinga kwenye jitu wana mlikuwa ni mwana wa pinga na yeye mujuma ni kugama na vile to kai mukisha dekela yako tika wewe na yako mujuma kima ndima na kukumbana kila mkeni chitu mwenza to kila mutile chiku mutile cha mene kilo cha mene kilo shuka ino na invite tubiashi tutoke kan longi marti mfami wende to fami wa bena mkongo fami wa bakola bo bena mkongo kaniti toja chino chichele mane kinta toenda te bana beto na invite tubiashi avance tsala na zone selo matondo bingi na oyo pesingai na elisi bango babunda tokelela mabele na biso bolanda kinoko totina mwazando na mama na ye nata azando matondo ya solo mama mami vraiment esengo koyoka yo bandeko na ngai bana betu bakasai s'il vous plaît pa mafona lobi mama mami alobi nazo kolobela bana mowi na kauki mongongo po ete na pele na bandeko na biso bakasai s'il vous plaît bokima te so bokima mujimai toko regretter biso nyonso et regret mingi ozali pa na bino po bozanga mapele regret mingi ozali pa na bino po bozanga mapele yango tozoko bele na bino ke bandeko na biso bolanda te ba aventure o Tshilombo azomeme Tshilombo azali ya bino te Tshilombo so bolali bien bokomona ke ata so tozongi nsima bozana fanatisme te botala ke Tshisekedi ezalaka bino te botala moto ni attaque baloka ye mboka ya botama nino na ye asala pouvoir bande poka Mobutu atika rien et tout ça comme on a lelo Tshilombo a sacrifié bakasayen surtout Mbujivali ko sentir binoté mais quel moteur on va biso peuple hospitalier accepter tina ba point oyo bande ko s'il vous plaît to skima mboka te to songela Mbujimai pour sinon te to tika la place wana to tika la batuti baso ba kombo na biso bakasayen bakombo na biso nyonso bazwa bailunga bakabongo banani bazwa so etikali nini bazwa mabele wana bato bazoko facilité bango mabele wana eza ba grand démocrate les démocrates américains oyo bakotisa mabe na Congo banda kala bango wana basali wana oyo mosusu oyo bakobela la étranger wana mosusu na kombo ya Peter Pam yende na plan na ifo kobalkaniser bastratégie bazo jouer po bazo étudier ndenge ne babandisa na katikati ya centre ya Congo yango bakombo ya baluba bakombo ya langue ya baluba nyonso eza na maboko batuti bayekoli Tshilumba batuti basi bakombo ya Tshilumba baya baluba et lelo bakoto comme na insécurité makasi na kati ya Congo likolo ya oyo musala Tshilombo azimemeli biso bandeko tolongola Israël Tshilombo kolesa bino te Tshilombo kolesa bino te tala bandeko baza kokufa Tshilombo beta ngokara s'il vous plaît to bungelo e bandeko tozo senga pena bino nyonso en tout cas na bolingo toza nango to songa bandeko na biso to sunga bandeko na biso bakasayen po soki bango ba libérer ko na batiki et comme le corps que non to céder déjà une partie à Congo na maboko ya batuti ou na maboko ya communauté internationale parce que plein ezali yango wana babanda wana bakanga déjà parti wana tina swengele nazo bundela Mbujimai nazo bundela mpona cause wana so vous avez bangote tina naza koloba na ba mission nous na koloba malnutrition exode bandeko to sunga bandeko na biso bakasayen bandeko baza ko comprendre te objectif eza yango wana eza kaka te que nous ba funya ki biso to tika bango te
bafinga so bayeba kite et puis bon bafinga ki biso qui te dit que ça vrai kasaya na biso que ça kasaya mutu afinga biso ba entourage atilo mo mingi eza batuti basana bakombo bakasaya donc erreur bande ko biso basalaki yango wana erreur bango basalaki ya solo ke moment to senga na pino bale ko so bakasaya boya to sanga ne longo to buda boya soki makanisi mayele siri na niveau moko boye na lisangane to so mayele pote to bunta biloko boye nous sommes tous concernés tous épargnés s'il vous plaît voilà ba like na bino sepela kanango to senga na bino de vous abonner massivement na ma chaîne na biso Mibale to senga na bino vraiment tondo mingi bande ko na biso na biso lo laka mvuluski bangu to pe na lo laka ya na lo laka kimbangu Congo bo s'abonner massivement bo chaka ba like na bino na posta na go bo partager de mission na biso na bande ko nyonso émission to sala ki na moyi ezala ki à propos nango sauvons nos compatriotes kasaya eza wana na kati ya lolaka mvuluski bangu bozwa vidéo wana bo partager bande ko nyonso ko boza numéro na biso te bo pesa bango numéro comme ça to bengani to tani to ko bunda bitumba oyo allo ndeko lo sako para yo lo sako papa saya la mbote na yo pe mbote na bande ko nyonso ba di kati na émission oui lo sako démocrate américain influence na bango na politique na biso na Congo. Obama président qui président c'est Obama c'est un tout. Oui, bien sûr. Oui. Obama c'est tout. Démocrate parce qu'il na agenda na bango ba Clinton na yango ba ngindela ki zaki Congo. Donc mutoyo Trump aye ba makambo changer donc agenda na côté mo boulot. Donc bazongisi mutu na bango ya koti hôpital oyo to dire hôpital na akazwi Obama donc sikoyo pourquoi ba force armée Kenya baza na Congo ils ali tona na bango bazongisi ko agenda na bango voilà to lo bakango to bango lo bango bandaka to bango lo bango c'est exactement parce que toujours na sikoyo bango a réussir batie président moko na Congo soki président soki na to benga et donc il y a qui sengi penza donc tozali ya baza kusala nyonso bango balingi yindi na zana basala que non apesa kuta agenda avec yo pour faire awa to biso pour avion mimo pour muta osimbo te la cap nyonso za kusala makuna donc batindele baza ko dépendre oui effectivement donc il y a un qui non tout pour moi moto ba démocrate parce que il y a agenda na bango na génocide ya ko organiser to ya ko sala nyonso balingi siko ça plus parce que muto za za sopa on dit que na maza ennemi na biso mais azali pour ndenge na ye mouvement za donc qui singi pour donc il côté na moto donc on a un grand problème. OK Marco là il était volcan c'est comme sur réponse parce que volcan ça va mis après ba réunion na bango na Paris volcan et ses réponses donc on voit réaction ko ya bakoro ya kena ko ndima eza ko ya papa esili na note esili na note matondo pe na yo papa na appel na yo voilà bande ko bana some ko Congo na bomoko nde to longi to se laisser faire te to zo la panique te to banga te to lela te to belela nzambe ya solo oyo bankoko na so belela ki azana biso bozo ba réaction ndenge za ko ningisa moki bo se exprimer na spiritualité na biso te bon boyeba ke ya solo to zala niveau moko to zo ko longa bango voilà bande ko na biso bana sube ko Congo ya solo to sepela kamiki ko zana bino elongo boye alors to kutani mokolo ya lobby la suite ya information na biso n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos émissions à vos amis bobo ça na pété ozala ka moi quelque chose tama dans mon boye au côté la chaîne na yo et ko zala esengo mingi poete participation na yo ngo wana ko sunga mo bimo sunga chaîne na yo nde yo wana atondo nzambe apambola moko na kati ingeta ibobo